Soki olingi otala émission ya Kambangu info plus roro aïe na cliquer na koti YouTube na tala info plus roro pona mona bansango ya miziki ya culture pea makambo nyonso ezaleka o info plus o tala pe mona info plus otalaka wa. Bonjour, bonsoir à tous les abonnés de notre site www.infoplis.org. veut dire site à Makambo. Moi c'est Vasco de Gama Chibango Swentaïbo. Donc veut dire il faut comprendre qu'il y a Botara qui Vasco de Gama Chibango. Donc on a osé la bango. Donc nenga na aboye na ozela bango donc nega bana poto musala o donc ekomisa biso moi jar musala o ekomisa biso moi ndenge donc talaka ki no le bango ba ya liboso ngane mutu na ya liboso donc kala mingi te donc na moni déjà kuna bia chante na moni bango to bako moya donc je salue mon cordon Mustapha Malembe, pourquoi pas à Babi Mboli, agence Badem, veut dire Babi agence César Moko en Belgique ou en agence César Moko, Mustapha Malembe, pourquoi pas à Jolie Mabeka Nzambe à Rennes. Jolie Mabeka Nzambe à Rennes, donc Vasco de Gama te dit merci. Mao Karioka, mon pire vieux dans Vienanga, Yakati, donc Bana. Poto bananini dans le lot eza journée ya Pepe Kale so inga vraiment na lobina comme liboso awapo Chibangu le blanc mon papa ngana koli na makambo oyo Pepe Kale pourquoi pas je dis merci à mon DG 3 fois DG Lookman donc papa oya bien papa oya makambo donc mon ami Peniel et Mansou Trésor et Mansou Vasco de Gama vous salue donc suite nango binomo déjà to moni Mustapha donc moi déjà bakar yangwane et donc totelema poto kindi voilà il y a tous les cas c'est pas maintenant il y a talaba malgré ba ngandunda mais il y a talaba to pour moi débat Ah ouais. C'est vrai que comme je l'avais dit, je suis pas de la génération de c'est un moment où aujourd'hui sa musique est restée bercée des années. Moi personnellement. Ya ndeka toloba donc veut dire tous a déjà un cimetière tous a moko ya bapandi sango. Bonjour. Ouais, bonjour. Ndeni santé tata. Ouais, santé za kitoko na sepeli d'abord comment na yo ndenge pena au côté siko idolochango et ça linga bien. Pour yo déjà aspect à la beauté à la lambe à la donc au côté bitumbo yo Robert elanga banyama ya mike pour moninga na bunda soute na tikele au charge yango. Donc veut dire coach nanga déjà yo bana pote faut comprendre que non coach nanga déjà yo donc au sel nanga liste ya bayuma tout biso monde to ebineni to ça na bango mais lelo par rapport à actualité lelo to ebi que non eza jour ya moko o akufara ezara Pepe Kale tomoni kozala na awa Pepe Kale banda ko représenter nini par rapport na yo. Non, d'abord, Pepe Kale Azalaki, na robenga le logo il y a musique africaine. Bano benga l'éléphant d'Afrique. Et l'éléphant d'Afrique Azalaki non seulement pour la taille na mutu, mais par rapport aussi il y a capacité to qualité artistique Azalaki nango. Pepe Kale Azana eye melimoko o lelo. Torot kanonga la pas bien chante. Osomona. Batu oyo baya ko yemba loko la Pepe Kale. C'est-à-dire atika bar tellement très haut et que c'est difficile pour nous atteindre yango. Na bandi ke Pepe Kale Azalaki mutu munene na beta banzembo ebele oyo ebexa de jeunesse na biso et zo continuer
kobekisa biso ti lelo tokomi mikolo na bandi Pepe Kala azalaki tellement grand. Ya merci siko par rapport ya moko na mona kino lelo soki musicien akufi dans na messe bato bazalaka ebele ezabnde Pepe Kala kufara to mona bato tout bazara sensibiliser mais lelo étant que grand artiste malgré akenda mais azalaki na ba approche na azalaki na ba pire petit azalaki na ba pire vieux mais pourquoi toujours les autres alara bongo na ba marambo kina rendre hommage bango bazala rara tant cercueil zawana balati ba kazaka baza ebele mais neti lelo mutu le roi Pepe Kala vraiment est-ce que ndevima to moni na ba grand ouvement kino to ebi Pepe Kala apporta ebele na ba leki to na ba yaya est-ce que vraiment elo ni yo kolo ba siriango non na bandi elo na kolo ba liboso sa boy mon Pepe Kala wana batu ba ebite Pepe Kala fit parmi les parrains il y a le roi de la forêt hein. Tant que wenge kabwani ba Pepe Kala baza ba simbaki wera na loboko osomona bon toloba nini mutu to pas en emploi du temps na ye on suspend autoro ça to solo mais les gens qui ont signé contrat mo pour faire de Sénégal tant que solo ba mais pas ça la contrat mo boye mais à part ça il y a aussi question de bonne foi et de mauvaise foi parti c'est balinganité ba misi ba samité mabe ba misi mboka na biso osomona mingi so misi akufe on na bato bazo ya robeta na ebisio mingi ba ebate bayaka ndenge ozo bakache na bango parce que matanga ndenge ezalaka wana soki misi alali bayaka bafutaka bango babeta ofele te eloko ebimaka bafutaka bango babeta ofele te yango moni bango nyonso bazalaka ko en vouloir chaka Congo oyo asufraka mpo na bango oyo ti lelo na 19e anniversaire liwa ya Pepe Kala azali papa mbe bakufi kala mingi te moko tokendaki na cimetière na ye tomonaki bimoneri même sœur Marie Inana Pamba bato babosani ye donc ba musicien en général ba lingate biso nde to lingaka bango po toza ba mélomane to ba fanatique na bango toza ba amour à bonne musique ba sala trop ba marka biso na ba œuvre na bango na ba style ba look ba slogan o ba mela biso to lingaka bango nde to kanisa bango mais sinon bango na bango bolingo ezate lelo mo elinga na mutu surtout ba européens ala que non mon artiste mo bo akenda 50 ans mo mona ba recréer jour mo bo juste ka pona ko immortaliser mais ce que biso zala ba artiste na biso ba sen misala minene le roi ba Pepe Kala empagne boy ba zala ka ba artiste pour le to tikana ba tebele onion so ba le roi de la forêt ba jibem piana ba o baza ba père na biso ba bozi lelo baza bien pour baza envie pour le biso tout ata biso ngape na rokende lelo nani o pa rokende lobby est-ce que peut pas na bango ba mona ateka kino nde ba osala boy pe nde lobby pa na bango ezala poto succès non elingo loba boye balobaka moto ayebi et pas ya utité awe ba jamais ska zokende parce que uti oyebi nante et so zokende so ke wapi o uti wapi na yebi te so zokende wapi monike osaja mo mobulu na bandi ba Pepe Kala ba Papa Wemba ba Madilu system ba artiste so bakenda wana bango nde basala force ya musique ezobeta malelo cela veut dire que mututu azana moi ki Badilu na moi ki Pepe Kala na moi ki Wemba na moi ki Sœur Marie na moi ça veut dire musique na bango wana et nde et permettre ba lekyo bazoya na sima na bango pe basala musique parce que mutu asala musala toujours à s'inspirer na muninga. Alors, et là on a reçu d'abord dans l'état na bisope na bi ke mboka difficulté za limbo za mingi te mais ba journée à boyer et ça journée moko ba ko organiser que net Pepe Kala sa te boyer. Est-ce que Pepe Kala sa mo na bandal bon moi na changu mais afanda na bandal résidence yangi na bandal est-ce que ba ko organiser te na bandal ou na terrain municipal ou na journée moko karaoke na commémoration ya Pepe Kala instrument musique zo beta ba to bazo interpréter Pepe Kala ça fait partie caraya qu'honorer artiste mémoire et artiste donc et par exemple OK et tikali famille no ekanisa so famille bosani chikicha cha merci vraiment père Tara na monde qui nous on va solliciter dans interview mais merci donc ndega ezabwe ngana to signer contrat donc je dis merci à honorable les plus célèbres honorable au abuliste honorable au a créa ba honorable eza Zakari Baba so honorable au a créa ba makambu ti comment lingala nini ose Zakari Baba so ba biso to kotaka na idéologie pe au a remeka Azu attaque naïe déjà charge mambo sarango et puis toujours il y a pas de grands journalistes biso to ba journaliste je sais pas comment les Zakari mutu atondi sa martyr mutu biso tout mutu atondi stade de martyr stade de martyr plein sigo yo so lingi o comme danger beta stade de martyr on soit 80 000 spectateurs ba hôtel là yo sala émission ba prêtre msu bango ba travailler ba zakle bango non zo ba to ba mona grand prêtre grand réalisateur donc il y a qu'un seul
grand journaliste qui est Zakari Baba, Satondi Sasta de Martyr, avec son réalisateur. Non, c'est fini. Le reste est au Bunda Bunda Kaka. Voilà. Merci, merci. Moi, c'est Vasco de Gama Chibango Swentaibo. Donc, veut dire Mustafa Malembe to continue quoi. Ndika toza ana cimetière tout le monde qui est un artiste mususu oh vraiment attaque no ba vie ba kina mais yana ba tu oh qui no ba okanisa bango ya lora twana DJ Abdul Don Aleli donc ba DJ o aningi saka o asala makambo po o a créer ti lelo qui no ba makambo ko maboya ba DJ Ezaïe. Bonjour DJ Abdul. Ouais, bonjour mon frère. Ndeni santé. Ça va, grâce à Dieu, ça va. Toi qui es Namoni qui non par rapport à Pépé Calé, a travaillé trop pour notre pays, mais c'est comme si Namoni vraiment, et ça n'a pas tout bien dit Namoni, mais Namoni qui non battu au Pépé Calé a tchaba un coup de main, ou qui non ba kamara ba mine et nion tout ba koufité, mais au rôle par rapport à Nippon a évité pour bango pe ba koufa et banda ozalaka boyo tonde. Bon, je pense pas, peut-être que Bazu va contre-temps, mais je suis pas l'air avocat. Mais ça fait tellement triste de voir qu'une grande partie des artistes de la génération Naé, Bazaté, ça fait très mal. Il peut pas caler, c'est une icône. Tout le barat est sur Mtakoufi, on dirait, Maramuto ici, l'histoire en parlera. Sa musique reste gravée. Naba mémoire na biso koli to iba mais qui Pépé Kala Koufi 19 ans mais l'autre koli na musique wana to apprendre Pépé Kala il était qui on a compris qu'il a fait beaucoup de choses malheureusement que notre pays on oublie gens facilement et ça n'est très pas si comme on a que artiste belé bazar absent les lots mais je sais pas les raisons moi je suis là parce que ouais donc tu vois c'est vraiment un peu déplorable mais malheureusement je sais que Dieu fera grâce et que prochainement, Batumsu et Belé Baroya, Pépé Calé, Azaïkon, 20e année, n'a été au Sambela Keba, Kondi, Bataba moyen. En fait, qu'il y ait un podium, un festival, Pépé Calé, artiste et tout, la musique naé. Attends, moi, comment on va interpréter pour la mémoire naé, Zala. Au moins, bilo kabongo et ça, chaque année, même Bano Bazoya, si Kabao découvre qu'artiste et moi, comme on est Pépé Calé. Et il restera gravé comme il est toujours resté gravé dans la mémoire. Donc, paix à son âme. Toya wapuna esengote toye pona ko kanisa moko ya papa na msatika biso mais nayebi ke zanzela ya biso nyonso bao ba négliger événement au ba ke ba on peut baza batu ba okufa alors ba musu ba répéter bon je sais pas les raisons mais je sais que biso peut tout temps oya peut-être ba musu ba lekapela ba poni ba DJ musu pe ba été donc on a zo représenter ba artiste wana nyonso na komona bango nyonso tout ça de cœur avec la famille tout ça de cœur avec tous ceux qui sont pas là donc bref Pépé Calé reste immortel dans tout l'abs. Yeah, merci donc veut dire on appelle ça félicitations pour la monde qui a tout le temps dans makambo donc yo ya la makambo o écoute ça raté pour nabi ba artiste belé il pour achara lokolo il faut aussi que non et le écoute mais ça erreur ya on de bon musique à Congo bolingo ezate bato baganga ke bana bala baba patron baza bato baba mbongo bato belé c'est des moments comme ça qu'on doit voir le patron d'attira ba moyen pour que ce gouvernement kokaté il y a la boss a bon manger pour que Marambeuse aille bien, mais c'est très triste de voir que c'est pas comme ça que la musique congolaise va évoluer. C'est l'amour qui doit être primé au-dessus de tout et puis le respect et ba mikolo surtout ba sala ba Marambe belé et le comment ngom mutala muki na tongo fingane mukolo calmement mutala muki na tongo azo fingane mona muke mutala muki na tongo azo banye n'importe quoi ngana danger mais tout le monde finira par ça c'est le chemin de tout le monde on finira tous. On est poussière, on retournera à la poussière. Donc vanité de vanité. Moutuka lo pango kotikala. Et puis kala tika ba palais, tika ba kara. Les lois ala linga ala liwa ba kundana lo pango te, ba kundana na kara te. Ba tumusoni ba odon donango donc ça sert à rien quoi. Yeah, merci DJ Abdul Don, merci moi c'est Vasco de Gama Chibango Swentaibo. Vraiment na internet, félicitations musala ki to. Yeah man, na luko Swentaibo. Donc to fani tara ki non zamba ba DJ donc vous melana Swentaibo yo donc merci. To continuer grande boyebi ki no biso to ba umbo musala bino. Je dis merci à toutes les personnes. D'accord. Maman biso majo poser za malade maman funga ya ata na kwa pela sasa ya kwa atizia pembeni Viens au côté. Baba chanter là, baba chanter là. Tozali. Boya koto. Ba chanter boya. Namba ba niti papa. Ba chanter ba yimba boya. Mata ya. Benga.
En tout cas, merci de remercier bien awa toyeza esika baartiste artiste takusui na semeseme tokende bana moko nano awa susu ikamba mishuyo motema ntango na pokwa ngana kata bwale okokende otikaka mawa awa na kati ya motema oyo emesele kobeta mpona bolingo ebeti mangu mpona pasi yokolelisanga mpona nini mishu se ya mitema tosalaki bondeko osakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola like bapesi yo nsima longolanga loboko na lita mishu emesenekete kokamwisaka pizoli kamwa mishuyo motema nanga emesene kobeta mpona bolingo ebeti mangu mpona pasi kokola lisanga mpona nini mema se ya mitema tosalaki bondeko osakana te loko nzambe apesi yo ezali lokola like bapesi yo simba longolanga loboko na lita mishu emesenekete kopangwisaka pizoli atika mwana mwana pia naloka solution moyen fait ponga natika motungiso sanza bambula mikolo misimi pusani famille konzo nasambela bakala nzambe abatela bolingo na biso oyo ebikamisisa loboko systeme baloba tanga na bible senga bakopesa yo tanga na Matthieu 16 kirie Chéri fongolanga motema na kota bebe baselekeli ngano yo motema na ngezanga kokuwa papa. En tout cas, vraiment dernier album ya Pepe Kalagi Toktai, vraiment tu as dit honorer les lots. Pas y a la biso. Nous allons honorer parmi bateaux Kalika, Bazalaki, la c'est Mano Kanza, Amoni Papa, Bia Chant, en live, Goyoka, on va honorer Papa Nabango.
bia tokembala moko ezango mpe ezosima nano toyembela no papa na bana toyokazini toktai wana nzembo asuka na lukuma toleli papa bandeko nanga bayembi papa soki toyemba olele toyemba sonde mokambo toyembaka ya mobimba ça va oyedia biso tante voilà Calais, Babi Rosa, Papi Texcamo, José Dilou Valentine Vava, Mabou en tout cas, merci. Vous avez fait ça Kanza, a représenté tous les musiciens et mon voilà, donc Bia. Ouais, on va y. On a le temps et belé, Nazara qui est en terre. Tout le monde dit que Nazara est une bande à Mofa. Banda naye, la salle Jeanne Neufmont en Mofa. Naye pour la tika fleur nangai et papa nangai. Et puis pendant la kisa papa nangai, bako pour naye, nazuli. C'est-à-dire, ceux qui les loyaux, qui les ont fait ça, respect, ceux qui ont maté ma vie, on a vu la vie, ils apprennent à tata ou à la lia. Ceux qui les loyaux, ils ont partout, ils ont lié à Bambongo, ils apprennent à tata ou à la lia. Donc, c'est-à-dire, on a beau mouiller à tata ou à salut que vous avez Belamboka ou que ça la plaisir, on a la mémoire, il y a bateau qui touché, que ça la plaisir, on a bateau qui n'a pas déception, on a couple, on a vie, on a pas papa ou yazaki consolateur, il a mis ma cœur brisé. Ngai na benga kaye plus que ma pasteur. Pourquoi plus que ma pasteur? Parce que misato na lisanga na bango malgré succès, malgré na meilleure musique bino na soto biso na soto yebi, basi bazalaka, lokumu ezalaka, malgré succès, malgré basi, malgré mbongo atikali ko kavwana te na baninga na ye. Papa oya lali awa azo mérité kozala papa ya ekolo. C'est-à-dire, il y a un président ngai mwana na yo soki lelo oyo na komi na valeur oyo na miso ya bato ata ya mingi te ata ya moke oyo nazala ngo eza grâce na yo ndimaki nazala pembe na yo ebele ya bamusicien ebele bakoki kondima te chanteur moko azo interpréter ye avant daso pembe na ye papa yo ndimaki nga na makolo na yo ntango ozwaki nga na pile bakuba oyebaka même pas ke naza ndeko ya mwasi na yo oya koyeba ngo après mais oyambaki nga na motema boboto lelo papa na koli na kompi ko ya kotikela fleur et puis elongo ya bana nanga nyusu bazana simananga papa tolobi merci molimo na yo et pe malisusu na boboto place oyo saka mabunga na vie nzambe akanisela yo na bolamu yo salaka o rendre bateau bazaka ba utile ba inutile na vie o rendre bango bazala bateau na vie soki na kopesa exemple na mokili na biso ya Congo to négligeaka bateau oyo babengaka ba ne bateau to benga ba pigme to négligeaka bango mais tata oyo lali yo akomisaka bateau ba négligeaka bateau mikuse akomisaka bango na valeur na vie donc azo mérité ba honneur grand. C'est pour ça que naza vraiment na tristesse moko énorme na motema nanga mala liboso na ya kolela pepe kale place oyo banda na uti poto yango moni na bimisi nyonso to eza na motema na ngai vraiment papa ozoyoka maloba na ngai mwana na yo nzambe oyo akelaki yo Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et de Moïse apesa biso makasi mosala oyo biso tozolanda nzambe na yo atelemela bato nyonso balingi kotemela biso na mosala na biso po biso totombola lokumu na yo
eloko ya makasi nga nasengi na yo mwana na yo yango wana. Merci. Toza pe na association ya Maracine topesi bango nano moko parce que Maracine merci. Bazali bana ba orphelin des artistes. Biso za ba orphelin ba te association 500 bana ba artiste congolais nyonso. Merci beaucoup. Toye po tokabolaka chaque fois mawa na bato batika biso ba artiste nyonso ba disparaître parce que na mboka na biso tokomona système moko soki artiste akufi boye jour wana ebele après boye soute et esalaka biso pasi yango tosala association wana chaque fois date ya disparition moko ezali tosala en sorte que artiste a disparaître te c'est-à-dire tozongisaka artiste chaque fois na mitu ya bato na ba œuvre na ye et puis pour accompagner ba artiste nyonso neza ba objectif na biso. En tout cas pour na lelo toye kosenga nzamba pemisa papa na kimia parce que papa sali mingi pour na mboka oyo ba artiste mboka ebosanaka ba artiste ba bato batekaka mboka koleka nyonso et tokosenga yango chaque jour bazongisa ministère ya culture na kati ya mutu moko aza artiste c'est-à-dire batoka bamanda chebwa ba Serge Kaembe aza mutu ya culture bazuye batie wana elongwana no cop po to bando to assistara na makambo ya bien ministère ya culture ekoza cop teke bozi mutu moko bauti na ndako aye ministère ya culture faut tia mutu ya culture pour que miroir eza miroir ya mboka ezoteka pays na biso. Donc en tout cas souci wana biso Maracine toza nango ti tokotenir yango. Merci beaucoup na merci na bato nyonso baye lelo mwana biso message ya papa na merci. Je vais souka pour la soirée. Maman, papa, maman elle est mité. Oh. Bon, maman Tikambe. Papa, tu as flag. Ça fait. Chantez. C'est pourquoi ça fait. OK. C'est beau. Akanisi maleki ngai butu la te sekola kokanisa yo mulananga na ye awana poto sekosala sheri pona yo nakozonga nakomemela yo mwa souvenir tika kokanisa basango nayoki mpona yo tika konyokola ngai pula. Merci. Tous les en fait anniversaire et à la merci d'avoir fait. Bon, ndebe cérémonie sili donc veut dire tout ça na fiston yampania. Bonjour. Bonjour. Fiston yampania tomoni boyoko tika fleur awa bamona yo par rapport à affection par rapport à moi et par rapport à étant qu'artiste rôle bani par rapport à Pépé Kalé. Ouais, na sepeli fort na batu baé, na sepeli batu baé surtout ba journaliste, moi ça dans tout ça de cœur quoi. Et puis na ba baé était dans Nzambira à le kumwaka na o installer invitation besoin empêchement, je sais pas c'est quoi banine. Donc vraiment dans journaliste journaux il y a trop stressé quoi. Papa Koufi a tiré à 11 ans, de le 19 ans, ma belle, dans un grand regret pour Nangaï. Et le long a pénal sa musique dans. Yembela biso soro sepelisa biso ne lo moya papa. Les kamwa misho ya motema nangara. Tango na pokwa.
ngana kata bole o kokende yo kotikaka mawa nakati ya motema oyo e mesene kobeta pona bolingo ebeti mangu ngamu pona pasi o kolelisanga pona nini mishu seya mitema tosala kibonde koro kosakana te loko nzamba pesi yo ezali lokola likiba pesi yo simba longolanga loboko na lita mishu emeseneketeko pangusaka pinzoli yango wana quoi donc eza ebele ya merci vraiment donc bamona yo par rapport nani oyo olingaki oyo satandaki no oyo akoya oyo aye te eza nani et surtout moto ya satana ifo aya oye mato musique apea na ngai ferigola mais la moni te na betaka surtout c'était na po yema na yembe na yela na père na nga mais moi na date jupe na ko na mona gete bon comme on a fait rigoler te pesa ce qu'on fait rigoler message tant que moko ya ba chanteur et tant que moi na Pepe Kale ouais na pesi faire rigoler message faire tant immortalisera papa na yo dans journal lelo mokimese la bamona yo ko immortaliser na tombo na ye mais non c'est pas massima na mona esanga plaisir tout biso ba na ye plaisir ndenge au salara nuit des œuvres monter na nuit des œuvres et ça là c'est grand plaisir na famille mais tout ça pour ça que le lopo monter biso po mon boss maître Fabro asala ngo na mito à toute cette émission pour immortaliser papa na ngai donc merci mon boss maître Fabro papa na Jésus donc c'est ça quoi. Ya merci mon frère donc yo biso ba orphelin nzamba père na biso donc ndeka to kola antine pe biso donc ba olela biso donc courage donc yo mo déjà noko merci ya merci moi c'est Vasco de Gama Chibango Swentaibo donc Mustafa Malembe to zo mère comme ça to ebandeni to sala donc to moni siko ke no muto oyo donc il y a la artiste exacte que non pour na $100 pour ni pour ne to moni Pepe Kala la liboé apprécier 0 francs mais apprécier sous mais à ça toujours amour pas la amour wana lui c'est Tchaka Congo bonjour vraiment les lois en tout cas pour prendre sengota nous je crois à image à balai moke mona au mona que oh ba tondiawa et ça va artiste mais c'est la presse Moutou a honoré Pepe Kale. Merci en tout cas. Dominique Moussaka à Londres, en tout cas, merci. Et parce que Kondomba, c'est à Mourima Bassa, merci. Ni n'était pas bana oyo. Ne vous avez information de Sandra pour aller Bumba Mission Noka, Talabo Boussoute la Rabango. Ba musicien, ba Kimi, à part moi, Zemano Kanza, moi, Pepe Kale, Bia chante. Bah, il n'a pas monté là, il n'a pas l'argent, bah, il n'a pas monté. Bien sûr, au rôle banini par rapport au toyebi que biso tout est mabele to zonga mabele. Est-ce que bossa ba matanga na tonga artiste akufarande batu batonda rane zala pona copie ya mbongo to ezala rapport pour mutuloro Pepe Kale vraiment et ko zala boité. Service de bango. Yo mo na na matanga balinganga te pourquoi? Parce que ba yebi que ba kona ba service funéraire na bango, ba restaurant na bango, ba bis na bango, ils sont déjà organisés. Mais de toute façon, pas mon sein, on a tout ça que sa solidarité. Il paraît que non, il peut lire à Bambon ou Makasi. Mais Mbongo est outaka wapi. Kabisi ke bimelara. Non non, Mbongo est outaka na soma Mbongo est outaka présidence. To ça l'émission ma to fani. Présidence, primature, Misakiti des Arts, hôtel de ville. Mais Mundangandanga monaki, c'est moi qui a pris le coup de. Bravo vraiment pour ça. Et banda mort, ba futa infraction sur la baby saka. Mais papa sata koti gangate, hein. Maman koti na reine, maman koti aller ba c'est love. Ba koti nga pembe, ba futa qui mettait, il faut appeler le kuta. Ba côté la piège wana. Tu as vu comment on a appelé Mundangandanga na Sony dans les oubliettes. Ndangana wake kundena nina sike ya zangina liburu dimanche wake kundeka le même dimanche sike mo zangatina mais en tout cas que na kosenga na ba comédien bo tika ko sala comédie na maliwa bato nzela mndanga ke biso zo kende comment boketi ba maman Olive Boza maman toi matanga baza incapable bazupe ba mbongo pe bazupe ba mbongo la poche pour ça 10 là kuna muninga ba incapable mais en tout cas maman na Los Angeles merci na pas kosiko en tout cas merci na osali na ka papa mundanga ndanga en tout cas dans bossa na côté à part ça to kosenga la artiste congolais toza la caisse de solidarité ça sonite na tonga il faut président de la République il faut diaspora
so balobaka kese ekozala nango me moto oka bapesa bomba ali yango bapesanga bapesanga mama papa odi niveau babangelaka non babangaka j'ai la vérité 12 ans et c'est 12 ans soka sangosaka kongo babengi na parquet ayibi to nini mais non ezaka combat bike asanga na danger engage nakozaka so mikanda wa tosala même mission sérieuse sala émission bien nalaka so bapapier omonake oyo alobaka ati lelo 12 ans en danger et toujours la présidence, la primature, la ministre des Arts, hôtel de la ville, on n'a pas de problème. Les informations, on a dû faire partie, c'est une invitation. Malgré tout, faire partie de la 50 pardon, mais nous avons coûté un an d'arc, on a fait partie, on a le d'arc, on a l'accès que nous avons solo, mais nous fait partie, on a l'accès que je suis un homme de Dieu, je suis un envoyé de Dieu. Vraiment que merci. Nous avons dit que merci au frère, veuve, en tout cas, on a dit que Piroger, parce que moi, je témoignage. Bonjour Piroger. Ouais, bonjour mon Pandi Sango. Je crois qu'il y a un bon côté, mais il y a un bolingo dans toutes les circonstances. En charge Piroger, si on a tout par rapport à mon nini, Pepe Calé dans Naïbi. Yoza muta maison mère to yebi o Pepe Calé à sala pour na maison mère mais na yebi te ceux qui os envoyé par Werato pour na nengeka ki no ya yomo na to moni ba chroniqueur ba leki ba artiste na ebele o rolo bani. Merci de konangai par rapport à solo avant la kotana na opesa merci na Vechaka Congo bandima mutu tanga za ba moi Vechaka Congo aza mutu oya oza aoza bafinga ya ndima bafinga ya ba ridiculiser ba sale nyonso mais abundela cause ya batu mususu ya batu to bakufa na bato bazo souffrir Vechaka Congo yemo pas zo souffrir mais azo bundela batu pe batu bazo ba solution nzamba bosana ka Chaka Congo te parce que Chaka Congo aza motinda manzambe. Bon en tout cas pour l'événement lelo na ye ngamo personnellement na bosana oye na ndenge na oye ko na maison mère te na bosana ki mais na zui coup de fil ya patron nga Werason le roi de la forêt oyo aza empêché aza na mission na réunion na ba membre à Croix-Rouge. Vous savez bien que Werason aza ambassadeur ya Werason azala représenter pas Papi Kakol tant que chef ya orchestre yo siko o ba na ko déléguer aux hommes na tege no vraiment pour na mutu le roi Pepe Calé Papi Kakol la minute tolo baso que la sambo kuta bana trop préparé donc présentation officielle album donc baza concentré na carte nini ngana za bureau zali vous bon on a bien le chef de l'état sans empêcher tinda na bureau ya mo moninga na zali donc on a ko représenter Werason le roi de la forêt donc tobo san Pepe Calé. Yeah, merci donc yeah. Donc ndeka to sali cérémonie ndebo moni binomo bana poto cérémonie do veut dire to zana président bi a chante. Bonjour président. Oui, bonjour Thibon Leblanc. Ndeni santé. Pepe Ernest na filio. Bah moi à dire na to moni ma niveau ya bolingo don na moni ma ki no tel père tel fils dans idéologie madon et quota. Ba dire na eux ko ça par rapport ya nini na journée o. Na ngai na pesi merci na bandeko nyonso oyo baye ko soutenir biso. Na pesi merci na bandeko nyonso baye soutenir biso parce que malgré dans yoki bino ba journaliste bozo lela pona ba ndeko to betana na ba musique ki bayete nga na condamné bango te peut-être va 8 ans mais il y a 20e anniversaire o ya monene nde toyeba bolingo moto na moto mokolo lelo eza mokolo ya mawa mokolo to bungisa papa na biso to kanisara mokolo ngo mingi quoi kanisara mokolo ngo mingi to kanisara mo makambo ebele to sana vie ba ventire ebele pe to sana ebele tanga ta moko pona respect ba public na ba souvenir nini mouvement que no ekota yo ya Pepe Calé. Mon vieux Calé ayo ozwanga toke pa momi na mo boy. Imagine toi siko OK. Moi c'est na oya nanga. Biso mi balo to zanga ba bika. Vieux Calé to vandi boy. Ay bisenga siko bia yo na mono vida linga masa momi nanga. Ser mukolo nga président na bonanga. C'est kana pozara Dimitri nzoto mikie mwana mukie lisusu nge président na bonanga yo ki humano donc eza énorme Vieux Calé zoka mulunge alongole lamba atikalika na pantalon ya bisinga bia pupola ngai na bandu pupulai asala ngoka ngana vieux juna on comprend donc
avion nanga liboso na matin na vie nanga musicalement pour na Pepe Kale tala pena mutabon. Donc président Laurent on a tout dans ce pays sera public au batala biso donc c'est donc s'il vous plaît dans ce pays sera public au potomo déjà pressé tout tikoki. Ah non on dit mais on qui m'a na mutu hein. Maman nangai. Non. Likama misho ya matama nanga tanga na pakwa ngana kata bwale oka kene ya kati kama mawa na kati ya matema hoyo emisene kabeta pona bolingo ebeti manga pona pasi akalelisa pona nini mama se ya mitema tosala kibonde koro kosakana te loko nzamba pesi yo ezali lokola likeba pesi yo simba longolanga loboko na litamishu emesenekete kopangosaka pinzoli. Donc veut dire vraiment la comprendre que non Pepe Kale azayi prêtre pour ni ma voix oyo eza pembe na yo on dira eba ki non un jour otika biso donc na moni na moni Germain Kanza bonjour. Bonjour. Et pas Germain donc na moni elo nino loba par rapport à journal elo. Pendant ils a plaisir na moni batu vraiment ébélé plus que de Toyara. Mais plus batango rezara ba chroniqueur. C'est pas un problème ba chroniqueur na ba biso to yena bango c'est bien ba mususu ba royaka. Pepe Kale représenter nini et pas na yo. Eza makamu minene te wana ebiki no to sola ngonga na se to vando bando ebisanga chibangu tala boye merci go ba public wana ba waye bien ngote. Pepe Kale zo représenter mingi ya munene ponanga munene trop na ebi nene ko expliquer ngoti talaka yo moko moni asali pona zara batu ba monanga na bano yemba vraiment bien très bien na moni ko tilika bano ba te pas eza belé trop Pepe Kale sala ponanga belé so net na ba musicien o ba été message ni européen bango. Nabi wa mutana te me pesa ba un message po bango pe ba okufa biso pe to okufa bon omoni yazaloka papa na biso o ya kufa ali ya Pepe Kale il faut na journée à lelo to yaka pas to honorer mémoire na ye eza elengi pona ye le fils que honorer eza ko reconnaître à salinini pona biso photo yaka peu ça bien. Yeah, merci Naïbi Naoya, merci vraiment dans Naïbi Naoya malgré Naoya. Oui, il faut ya pas eza yo. T'as empirement on anda kuna biso donc cameraman a fait ça yesu donc on a déjà oh si équipe si ya bien chante. Donc veut dire oh équipe a bien chante donc bonjour. Donc non c'est pelera maman c'est beaucoup déguster public na biso to mo bino déjà na matanga. Bosse la biso ka lo mo boya yampanya po bo ba mettre nango déjà. Na sali nyonso ekoki poto vanda na yo yo jouer ngandeku nakei kolinga moto balinga kateo nakei kosimbelo ko basimba kateo nakolinga te na nyoko matika nazonga mboka baboti ponga nakomi kokondo susi asilisi nzoto nakomi paralize o dududunga zongisanga na ndako nakokufa ye mobali na ye kobala nzoka ndeko ya yuda ye balongola ye eloko yo mawa na motema anga na sambwe. Donc merci nayebi ke Bassman Kinkanda dans Paris Sikoza dans ce pays dans la moni déjà moro bonjour de Souza. Ouais bonjour Vasco de Gama. Donc c'est bino siko baba koko. Ouais biso baba koko. C'est au rôle bani donc toi les suna tanto rôle bani par rapport à journal lelo. Ah bon dans la commentaire belé au salaté dans la commentaire belé au salaté toi il pour te rendre papa na biso koko na biso Pepe Kale hommage donc na 19e année naé na ser mabele donc ba regreni oza po to moni ke no ba chroniqueur ba leki ba artiste na ebele au rôle bani par rapport à wana. Ah bon
nayebi te nakojuge mpena bato te bon peut-être bamosusu bazwi baempêchement bon nayebi te oyo baye mpe baye te bamerci kaka ebele. Ya merci, donc nous sommes presque dans vous comprenez que nous tous ça liboso ya cimetière à Gombe dans Toleli boye ba kino boye ba kolingana rapo yope o kufa yo o tika libanga te to ebi que non jour muta kufara to la tara ba costume na ebite so e pa batu mso ya rakopa mbongo to ndeni o batu ba rebelle na ba matanga to ko marape na ba cimetière et aux ala bien et aux ala vraiment bien, donc vraiment merci. Ya merci, donc je veux dire nous sommes au cimetière boy siko toza na résidence privée à Pépé Calais, donc toza awa na maman Pauline. Bonsoir maman. Bonsoir. Ndeni santé. Ça va. Na mona ki na cimetière oza ki vraiment triste yango wana na lobete na yebi ke so toye na ndako mwa ba stress wana batu ba wanda cha makelele na yebi ke mwa morale kozonga yo na sepeli nde na moni maman na na sourire. Merci beaucoup. Bon effectivement ezaki bongo tala kaka ebela bato tali date na ya Pépé Calais le 28 novembre eza date moko historique pour ngai na bosi na date wana ti. Bon maman siko nde biso to uti na cimetière pour te vivre eloro ekamusi bato ebele na bachaka Congo ba chroniqueur baleki ba artiste na ebele par rapport à ça moi à dire nous ekozala neti nini. Vraiment na pesi presse merci. En tout cas, nous presse pour tika ngai te. Ta presse eye koleka artiste, koleka famille. Vraiment. Le lo soko kala sana bolingo wana te, boko kolanda yete po boye ba nini wana po tata wana ya bana ko sangisa, abana ko kabola te. Pépé Calais en tout cas ya bana ko sangisa ko kabola te. Tala esengo pesinga lelo koleka banene soko na lekana na télévision pour na commémorer papa na bino. Mais il y a 19 ans, et puis c'est un casse collègue. Merci Netinga vraiment dans la qui vraiment obligé ta la raison à raisonner Chibangu Chamboué dans la Siroé Chibangu. Oui il y a Makilat. Donc maman siko par rapport au monde et à maman et Rosalani n'était pas artiste, c'est pas artiste belé ba interprétera Pépé Calais et belé pe na ba kwemro bo ba beta musique à Pépé Calais siko na ba onions tout to moni neti na famille empire bakuba bia chante Germain Kanza mais banani oyo pona bi ba misusu pe baza malgré ba misusu ba li bana mboka mais banani oyo neti baza bana kini oyo o moni o satana ke o mona bango no moni bango te. Bon merci nani moi na ngalo fombo centaine des eaux permettre te bana belaki ya monde bomoni ete bana wana batika ngati bana empire bakuba malgré tout wa oza musika ya mboka mopaya en tout cas babengaka po ba fortifier nga maman en tout cas nous sommes ensemble neti na journal lelo banani o bazali banda babengaki na journal lelo mutu moko abengate mais na journal lobi le 27 tosoli na Papitex tosoli na Bwingi tosoli na Juna Mombafu tosoli na Dokolos ba opesa kaka ba encouragement maman en tout cas nous sommes ensemble. Ya merci ma Pauline nga sikoyo par rapport ya ngona linga ke no to na ndako to sola moi minute amke par rapport nga na ebi no artiste ndeto oyo keboe donc akufa déjà d'ici là 19 ans mais batu na babar ba yo kake nga question nga linga ezala mingi est-ce que étant que nde ozaboe wana ba petit fils o etant musu fo balia pe na œuvre ya grand-père na bango neti na ba sokoda wana est-ce que o touchera pe mo eloko non sokoda liboso ne donoko toucher un petit rien. Mais il y a mon salaire mobile, moto que mobile nanga ba kata un petit rien ba pesa ngana lia. Dans ça droit ngopo zambo moto que mobile nanga. Mais à un moment donné ça fait 2 ans go to zo kambon hôtel. Sokoda pesa ba problème to yebite. Na décembre so robenga biso ne ma message robenga biso soso moko na loso. Yebite to. Ba pesa bino soso moko na loso oui. Donc bana poto na asir bo comprendre que non habite ce culture na biso ezala na koto ezala kimte mabe po batu le roi ba Pépé Calais ngana oyeba ke non chanteur oyo ngana koli na maboko ya papa langa Chibangu les blancs donc na ndako ya to yoka donc style lo se na yoka ngo donc na ka ba nostalgie o do pesa nga ba sentiment maman na nyonso oyo eleki na moni ke non na ndako lelo o salimo na ba propre effort na yo
ovandisi mwa bato mwa ya komela félicitation. Merci beaucoup. Maloba na vraiment ekozala nini message no nini surtout na bana poto et pas bato autour balandaka biso. Bon merci message yange eza boye. Bao baza libanda ya poto libanda ya mboka. Bao bazali awa. Na remercier tout le monde. Hein, soutien à Bango. Malheureusement matériellement exact mais soutien à Bango. Encouragement à Bango na kobenga ngai ke mama ndenge balingaka Pepe Kale. Ndenge balingi Pepe Kale, ndenge pe kolinga mama Pauline. Grâce à Pepe Kale, lelo yo bozo redécouvrir mama Pauline. Na pesi bango nyonso merci na oyo baye ta boso empêchement bakoki koyate na oyo baye te na pesi bango nyonso merci. Ba soutenir kaka Pepe Kale, artiste bango balingaka mingi. Mama Pauline azali. Merci Mama Pauline donc binomo bana poto bo comprendre que non azala maman dans veuve ya Pepe Kale ya mpanya o asala marama minene na mboka o Mama Pauline pour natika pour on a talo boya on a raisonné na mon ebele pour nga na yebi na zo moi chance na kibo mwana na nga na yebaka papa oyo yango nga vraiment na zo chance même Mama Pauline ben fort nini oyo zo sala na tuno mami mbula zate hein. Non, Mami Mboula, Dieu m'a fait grâce. Mami Mboula bala aux États-Unis. En États-Unis? Oui. Ah, wow, bravo. Merci. Ah, c'est papa Nazala. Mami Abala aux États-Unis. Merci Banapoto, merci. Donc, nous sommes déjà presque à la fin de cette émission. Ma Pauline a tiré une minute. Olobapo lumière et trahir biso. Oloba nini message no yasuka pour Tokabona. Bon message na yasuka bana poto la lingi bino mingi. Ndenge bino linga mama Pauline na Pepe Kale bolemba te. Tozo préparer 20 ans na ye. Na lingi bapel na bino ekosala ngai bien. To bana ko préparer 20 ans muke. Poso otika motema na gouvernement ta muso eloko ezate. Ponga mama na bino alela mingi. Na bolingo bozana ngona nzemba Pepe Kale boyokaka na baklipa Pepe Kale botalaka en tout cas. Na sengi na bino to économiser ata 1 euro. Ti to komana ane wana to kosa eloko kitoko pona nani musicien bino olingaka mingi ya na bino noko na bino papa na bino oncle na bino message kana adresse na bino bana poto lingi bino mingi ciao. Merci napesi mbote na batutu ya poto donc on veut dire babi to reconnaître ba artiste na biso te ka juste pour abwakio pour soginini bino ba mécène mingi boya partout dans le monde donc déjà to bandi donc moi 1 euro na osikoza et resala bien pour organiser l'année prochaine moi manifestation bien na mémoire ya Kondo Pepe Kale. Je vous dis merci, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Merci à tout le monde. Je te dis merci. Ciao, ciao. Connectez-vous massivement dans notre site www.infoplis.org. Vedio site à Makambu. Moi, c'est votre humble serviteur Vasco de Gama Chibangu. Soin Taïbo. Merci. Saki alingi atala émission ya Kambangu. Info plus. Aïe, 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 aïe. Na cliquer, na koti YouTube, na tala info plus Pona mona, bansango, ya miziki, ya culture pea, ma cambonyan César kao, info plus tala pe mona, info plus. Otala